Mbote, 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 bandeko, heureux mariage à notre frère Matou Samuel Moembi Ankolo, Otolingaka mingi tosepelaka na ye. Il s'est marié et tozo senga na nkolo a consolé motema na ye. Toyebi frère na biso akufeli ba épouse na ye 2 fois et nzambe asunga ye apesa ye libala ya kimia tour oyo en tout cas bavanda bambula ebele biso banani toza banani po tojuge ye toza banani po tojuge vi na ye toza banani po tose moke na barealité oyo ezoleka na vi ya ndeko na biso en tout cas nzambe oyo abondisaka mitema akonsole motema ya papa na biso Matou Samuel po misala oyo basalaka ya koyembela nkolo en tout cas ezalaka guerre mobimba balansaka na monde ya ténèbre on ne sait pas oyo azovivre na vie na ye soki ezalaka baretour ya ce qu'il fait na mosala na elanga ya nzambe toyebi te en tout cas peut-être une façon pour l'ennemi à faire taire ye il faut amema ye na nzela wana peut-être bitumba na ye eza na nzela wana on ne sait pas donc toyebi réalité na yango te pasi oyo peut-être ye avivaka na motema na ye pasi oyo avivaka na kati na ye mpo na situation oyo biso na libanda tokoyeba yango te tokomona yango te tozomona kaka mutu me na kati na ye la manière dont il souffre la manière dont situation wana erongeaka ye nzambe kaka nde témoin en tout cas cette fois-ci tosenga nkolo abomba bango bambula ebele frère papa Matou zala na makasi zala na courage okontinue nzela e nzambe abomba osu longtemps biso banani biso baoyo toza banani mpo bambo mabanga toza basantu te toza mpe basumuki lokola basumuki nyonso biso nyonso tosengaka mawa ya nzambe tika ete mawa ya nzambe mpe ezala likolo na yo cette fois-ci bovanda bambula ebele en tout cas nzambe apambola o papa na biso